Yomvwama esa valeur na mongamba po Kongo itongama Vivine Moleka les brancher na biso ba vrai ngabi ngabino ba vrai skano so bozo dans les mondes entier. Merci na kangi bino liboke no bi ba mbote na bino nyonso parce que boza ebele dans les mondes entier. Merci na bo no so ba pe biso confiance pe ba o s'abonner du jour au lendemain nous augmenter ba abonner. Merci boende zalaka na Marinon Nzebo TV obetika Marinon Nzebo TV o s'abonner na chaîne na biso ya YouTube pe na page na biso toza na Marinon Nzebo kaka au côté au s'abonner pe les sous pour na ko soutenir biso bino ba o bo nga bo soutenir biso bona le monde entier pe ba temps ya ko soutenir biso yango to na posa ba code na bino to na posa ba mo ba 100 kg ça na api moi bien ko tala. Merci beaucoup na bino. Merci na confiance to lobby changement de mentalité to zo kana sujet de to loba ki chaque jour to bonne kana sujet moko o to ko ebisa biso to changer parce que comportement to ko changer etali kaka etali yo nanga donc ngai na yo congolais de to nga moka na ko changer ba mentalité na biso to ko changer ba mentalité na biso changement dans ba domaine ebele pona lelo changement de mentalité za pona respect de l'heure congolais dans le monde entier bo landa biso. Oui, que Congolais a un respect de leur thé. Voilà, même ngamo na oyebi sabino awa. Même ngamo na loba. Et puis que naza un respect à leur thé. Mais dans le cadre de changement de mentalité, et ça lié que to l'obélation respect de l'heure. Tout le monde a une invitation à biso. Moi, tout le monde a une invitation. Ok, respect de l'heure et de rigueur. Respect de l'heure et des rigueurs. Tu comprends en français, mais tu comprends que respect de l'heure et de la rigueur, faut tout y avoir. Mais au moins manifestation, manifestation, bah comme bien na invitation, bah tu l'invitation. Et ça la manifestation à mariage. Et ça activité, surtout toute activité politique. Activité politique. Non, ok, na domaine moko bon l'entanga bien. Dans une église, il fallait tout ça changement. Kuna tout ça pur. Dans une par exemple, il y a une manifestation, il y a un mariage, il y a un anniversaire, il y a une fête, il y a une famille, soit un retrait de deuil. Au moins, il bien que activité, soit un événement, soit un mariage, et qu'on banda 16 heures juste. Comme bien 16 heures juste, le respect est de rigueur. Mais au moins à 16 heures juste, wana soki yo komi. Yango eba obongisa bakiti. Yango eba opangusa pangusa. Yango eba komi alors que bo komeli batu bien 16 heures juste. Au lieu na 16 heures juste bo komi déjà ba 6 heures 7 heures bo banda déjà ko bongisa installation mise en place terminée. Déjà ba 15 heures faut mise en place à la terminée 16 heures bon il y a déjà besoin place ba vanda. Au monde on te dit non que man ba comment non que n'a qu'à 20h. Non que n'a qu'à 20h. Tous ba activité politique, surtout ba manifestation ba politicien. To respecte à RT. Alors que les Anglais disent the time is money. Le temps c'est de l'argent. Yo commis 8h, mutabeti machine. Alors bi activité loko ko banda nango 8h, 10h, 11h et ko si la 12h na sali makambo mususu. Le temps c'est de l'argent. Avant l'heure ce n'est pas l'heure, après l'heure ce n'est plus l'heure. Mais biso yango te to salaka. Au contraire na kena manifestation politique moko na komi na madba komi bien 9h, na komi 9h et loko ezado ndenge manifestation ezala anati. Namo ba instrument comme ya 9h oh bango ba komaki ba instrument comme ya ba komo bongisa 11h ba musicien ba mati ba bandi ba na bango ba 12h manifestation ko banda 13h ya okangi batu en otage pour la manifestation soit politique voire même l'église
L'église aujourd'hui est censée être son modèle, mais comme on dirait le contraire. Dans l'église, on a un séminaire, soit église, et qu'on a 16h, 18h. Mais pasteur, on a 20h. Il y a l'heure où on a wana. Ils ont compté. Mais biso to église on a rangoté. Ba pesio rendez-vous moko boy na bureau ya songolo pakala na tanga ba komba bato ati. Ba pesio rendez-vous au loba biso yaka 8h. Yo na 8h on a le bino ya na ka 10h. Ya 10h on a ça programme mususu. MC ya ngeka ya mbona 8h pour na 10h asa makamususu. Yo potika la libre. Ezo sunga ngai ne na baki totonga mboka ngai na yo. Le respect de l'heure ezo sunga yo ezo sunga penga. Parce que na yebi question no ye 8h, to solo li 30 minutes, 9h nous dans la réunion, 10h na makamfu na yamba batu, mais biso ekoma bongo te. Nous tapé sur rendez-vous 8h, yo ye na 10h. On se pose dende, on s'appelle à l'aise. On kasi desi de l'eau. Na fait exemple à l'eau. Na yebi si mto ya 9h. Aye 9h40, ça ka 9h. Non! 9h juste et ça 9h40 té. Na bien biso nga na rata mbongo likolo respect de l'heure. Yango na koma strict na respect de l'heure. Soko yebi singa olobi nanga que Marina na posa na 10h. Yebara que 9h40 soit 9h30 nga naza déjà wana pembeni. Pene. Pour na yebi que 10h okoyamba ngai toko solo la 10h heure à rendez-vous nde yango wana. Narata mbongo yango na koma na respect de l'heure. Narata mbongo yango na koma ko respecter heure. Congolais, chers Congolais partout aux alliés. Nana tonte nanga utaka Belgique singa yaya même biso toza na poto. Soko bengisi Congolais, bebisi 9h. Ça veut dire que yo raison déjà mutu dans okobanda activité 12h. Parce que so bebisi 9h ya 9h té. Surtout biso bana basi. Le temps de se maquiller, le temps de tchaba, tout bon ça va souki, le temps. Non. Tout longo les locaux on a 4 9 surtout nous les femmes. Donc il que okobima 10h. Déjà 6h ngana lamuki, soit 8h na lamuki na sokoli, na bandi ko bonga masoki ko zonga temps ebele na ko sa maquillage pour que 10h wane betela nga pembe pene sika wana. Il faut comme normalement sur 10h. Il faut comme au moins 9h, donc 10h moins 10. On a déjà pembeni. On a déjà sur la réception. On a déjà na place au bako yambela ou na réception pour secrétaire déjà annoncé. On a un rendez-vous il y a 10h. Moutongo aza déjà wana. On a ekopé so valeur. Ekomati sa pe yo. Ekopé sa pe. Okomona ke okozala pe bien si kokozo zala. Et ça mutu mususu si tu na l'église hein. Soko yebisi mutu ke R et leki. Ya combien envoûté. Ya un problème spirituel. Alors que le Saint-Esprit que nous avons, c'est azamuto ordre. Il faut tout l'anda ordre. Kuna kutu fait ça na ordre mais kuna au contraire. Ba politiciens au contraire. Ba commis puis moi passer puis moi ba tout on ne pas ba veste ba sérieux. Mais ba ça makambo ba moins sérieux. Ba ti ba veste bien sapé, ba ju ba pesi no ba papier, ba commis puis na ba papier on a ba mentionné le respect de l'heure et de rigueur. Mais bango ba koma air nini. To komaka air ni na ba manifestation yo nanga nde tokotonga Congo yo nanga nde tokobongisa Congo na ba mentalité na biso mentalité to dozaka nango ke soki ba lobi 8h ngana ko 10h to longolango ba lobi 8h bino 7h30 boa déjà pene 7h moins 8h moins 10 boa déjà pene au moins que air beaucoup banda pas activité et qu'on permettre bino bosili ça avant et qu'on permettre bino makambo et que bien parce que ndenge balobaka de taille mizimani. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Donc, bingai na yonde tokotonga mboka. Na ko changer ba mentalité na biso, ba comportement d'être na biso et ko ça la Congo et kende liboso. Merci. Les minutes posa qui branchés de partout au Bolanda kabiso na site na biso Marinon Debo TV. Numéro est affiché na bas écran, et ça numéro na biso personnel. Contactez-nous comme la biso benga biso, pesa biso ba conseil na yo. Toi na pour ça surtout ba conseil no ba remarque ba réponse. Pesa biso pe ba félicitations sur ko se peli. Aimez, partagez
et comme ça la bien on a posé congolais partout aux alliés to changer ma mentalité na biso ba comportement mabe to zala nango to longola to zo comportement malamu to kotonga mboka na biso Congo ngai na yo. Merci, au revoir.